héritier Watanabe au lelo comme le boss là. Ouais. Donc bah vous voyez de Chine non, on a un petit mon copain boy sur ça veut marquer net ba petit beaucoup loana. Nda yana héritier Wata. Héritier Wata nda Alexei pena non, alingi musala na ye. Donc voilà qu'il fallait pas en habitation à Zénith déjà. Mais le problème quand ils avaient que les on a fallu présenter examen d'état. Papa chéri Abino, je vais bien, on a talent na yozo mérité pour voyager, mais nga lingaka BCBG zali bon genre. Donc ce que vous diplôme na le quoi ba ya na yo ne baza awa et ça la paie bien pour na orchestre p. Donc tikala o ça nous on examen na d'état. Après c'est bon, on continue na bisota en tout cas, mais comme azaki na noa muke azaki na sang chaud à quelle peut maison mère mais maison mère peut simbi nango hein. Il y a allusion il y a wenge BCBG sur la armée il y a 4 sur le général lelo général j'en ai team dit général à la police à part nous la monnaie rose peut passer hein. Souci nanga na koma na mikolo nyonso yango wana ki boyo c'est la boyo c'est église kokyo ekozala sengo moko na yebiti muke katanga la kisanga source intarissable ya bolingo na ya kosabave pombo na yebananga et sala overdosé mon cœur sort de long voyage muke pesanga repo bonzenga nanga yesambwe zipa yanga bapota e fragilize motema nanga yondo zanga batuku balongola boule ki lobby ya kolongola mouvement ben kolongola mouvement d'abord BCBG za lokola machine papa chéri lobaka le train est en marche. Donc tout ça na kata train il qui osera l'arrêter sera écrasé neza boto to mona mutokota na arena ye to kende terminus pezali nzambe sera lingi na komati na terminus Zambé pourquoi je suis amoureux dinana to surveiller atako to prisonnier na magala zalaka na droit ya visite tonto baba na Claudito Macardozo mwamba na we asoma tadi pacho tubi sungu papingana kolivila mikina lwana leo kaniki la dimbaki ale Shabani ngwabi mabaya. Ouais, santé en mouvement, ça va vraiment quoi. Donc rien à dire parce que tout la santé ça va par rapport à ma production quoi. Ma production est tellement à trop. Donc voilà quoi, santé za kitoko. Santé za kitoko mais tout monde là ti ba nzambala. Ba teni tout monde sur image à Pentagone, tout monde ba ke nzakomba, to ba ke siko makambo bandia. Oui, Pentagone, to beta on peut na Afrique du Sud na anti-terror donc il y a des micros des en attend micro beneza nanza combat en général déjà surtout ça les allusion il y a wenge BCBG sur la armée il y a 4 sur le général lelo général j'en ai team dit général à la police neti tiko bache Kasongo neti général Kasongo pour ba général et tumba bazali ba house bazali ngadi na neti général Kasongo déjà na minito yondo zanga batuku balongola boule ki lobby ya kolongola mouvement ben kolongola mouvement d'abord BCBG za lokola machine papa chéri lobaka le train est en marche. Donc tout ça na kata train il qui osera l'arrêter sera écrasé neza boto to mona mutokota na arena ye to kende terminus pezali nzambe sera lingi na komati na terminus mais to kende kaka na bare bamso bazo mata bamso bazo kita menga ba na mata ki nazo kita te na okende ka
Ok, kaka. Alors, déjà, coup de chapeau na Rio parce que vous avez la maîtrise et puis vous vendez si comment que bougera pas à mater. Mais lelo Rio, tant qu'artiste musicien, lecture d'une sa musique na biso n'engeza ko évoluer. Est-ce que ils ont aucun de bien? Tout le monde a que musique PR morobo et zongi moi mokesima. Ouais, Maramnyo c'est ça, ils ont un peu stationné par rapport au cas à Makambo. Si vous ne vous occupez pas de la politique elle-même s'occupe de vous. Donc Makamboza, Likolo, par rapport à Mboka, ceux qui Mboka, tout vandi bien, tout s'est stabilisé. Makambo ils en ont au calme parce que nous avons la piraterie, les alliés, la carcérie, les belés, tout ça, qui ne peut na ba poto, tout qui n'a sous-souté, ba mambo belé, changement za makasi. Donc crise économique, mais sinon, l'artiste va aussi la fort kaka ya mike la rapport ezalara. Mais tout ça n'a pas de conséquences na vie na bino? Bien sûr. Dans le bana et jouer makasi na ba vie na biso et jouer vraiment makasi, mais donc ils ont déjà une expérience. Donc ndenge papa chéri lobaka il y a d'abombole quelle que soit la hausse ou la baisse du dollar, il y a Zagak. Tout ça, la biso manque à gagner za biso ba congolais, que culture na biso. Parce que mon France, on a Paris, na centre culture na monde. Si ko toujours kokaro, toujours freiner mambo belé donc ba culture na biso moyen ba mon ngwe zati. Ils ont pénalisé na bat o ba do biso embargo. Vraiment n'a évité quoi donc et ça là il passe ça qui passe ma yu yamba héritier tant que grand frère na na wenge BCBG à l'époque batebe ba baraté est-ce que le long niveau a comme nango kozonga mo kena ndenge boyamba kaye ozomona que à l'époque déjà bo comprendre ka talent oza nango parce que ya que papa kulutu na JB avant que ne maison mère. Oui na artiste moko a un avenir na déjà donc il faut promettre que Arosala grand la musique congolaise mais nous peut à comité les amoulaï et okende mais sinon par rapport il y a ndenge na ayaki to santai qui a un avenir na ye ayaka ndenge ni laka ça test to mukulu muta découvert à l'époque pour bato belé ba histoire wana te moi moké yuza kulu to zaki pemene na o yambaka et à l'époque ayaka test nem soto yakati bayaka na epa ya de Chine vient ya kitambo de Chine ayaka na e azako yemba to liboso to ka petit moboué petit beaucoup bat ba confondre héritier na petit beaucoup petit azako yemba bien mais ce qu'on a na azongo loisir nesko de Chine ayoko petit ngo moi lelo yana rap lobia été de Chine ayoko baté ya yeba na petit moko pe susu ba génération ba petit beaucoup loana à l'époque héritier Watanabe o lelo comme le boss là ouais donc ba yeko zoyer de Chine non vena na petit moko pe bo su sa zo mbaka neti ba petit beaucoup loana nda yena héritier wata nda Alexia pena non alingi musala na ye donc voilà qu'il fallait pas en abiso na Zénith déjà mais problème quand ils avaient que les on a fallu présenter examen d'état. Papa Chéri, je vais bien, aux talents na yozo mérité pour voyager, mais nga lingaka BCBG zali bon genre. Donc ce aux diplôme na le quoi ba ya na yo ne baza awa et ça la paie bien pour na orchestre p. Donc tikala o ça nos examen na d'état après c'est bon to continuer na bisota en tout cas mais comme azaki na moi muke azaki na Sancho à quelle peut maison mère mais maison mère peut simbi nango pour na épée côté on appelle ça là qui est bien net biso nga musicien Papa Chéri na yaki musicien Papa Chéri bien que na omeli mais ba le roi ba seguin ba koli et pas Papa Chéri donc azal roi yango pour na raison na réponse ou na question on a tout kalou jazaki aza pire petit à Papa Chéri. Donc,
Nenga yaki atanga wi no père nae anniversaire nae cinquantenaire. Donc il a le roi demi-siècle. Donc il a âge mo ba benga âge à maturité. Âge ba benga l'âge d'homme. Donc na âge ndenge wana il a anniversaire mo makasi. Amona gelo elo ko pesa vie na été comme cadeau. Yango yaki moko en personne. Mais prévenez que tant il pas répéter qui peut. Ceux qui ben la semaine on a concert ezaki nga beta pe concert. Pour les orchestre na moi na palais. A bena moi na palais mamu moi au comparant on pena ezati de moi ils a moi pas pour expliquer moi. Ngeza na jour ngeka zonga mouvement zonga la palais na ye akoya na ye. Un mouvement na ye. Est-ce que you tant que doyen vous appelle battu mususu bovanda boye mo bo regretter bango bi ah un tel soka zaika na mouvement mais masolo ngeza bi. Bonjour. Mais eloko Bartiste Bazali oyo on a regretté rapper Bazali hein. Bazali bazana bango. Netina shay. Par exemple, Yebou Bacha Ingenge. Ta génération non? Ouais. Par exemple, yé pena na regretté c'est baza moins belé. Surtout bani ko tanga moi so tangi mususu c'est comme nga tangi ngate c'est nga naza bon naza ki bonté. Non, il y a problème ozaki bonté. Problème il y a non en tout cas na ndenge na ye. Parce que Rio Tolingo le quoi aux yeux à aux doyens au peut ça expérience mais ça peut avoir mon sous regretté ka ba longwa mais carrière na bango beba. En tout cas Bible le bien est jugé point. Moi na jugé ça. C'est pas à moi de juger quoi. Muke katanga la kisanga sur intarissable ya bolingo na ya ko sabave pombo na ye pananga et sala overdosé mon cœur sort de long voyage muke pesanga repo bonzenga nanga yesambwe zipa yanga bapota et fragiliser motema nanga wana muke katanga. Avocat défenseur nanga bakomisa e baba jijalinga kya katalika mbongo surmiwe bolingwe mekisanga supu nango simo kende guya kolingeli mwana ba souvenir nanga muke katanga garde-moi dans ton cœur bololo ya bolingo parfois lokola likasu jamais okoyoka na monoko moto mosusu pamuna kacha mungu alelo tala sor nanga muselekete kolala na mokongo danger muke katanga garde-moi dans ton cœur. Deuxième titre Guy Roger ton siara na mona kyone bale hey ya motema nanga yo kuna jena kati kuna yo kolo belangai maloba kama te maloba zomite liloba moko emerance kapinga je t'aime yona ebale ngana ngambo Julie Weston yoro fungoli prison yoro koti singai ale malundu nakuti fongola paradiso oyo babenga kabolingo hey l'amour Kier wala ngamona lelango mabe. Ngas ko na se la place mo c'est mon tour tu mesana ko benga na bien-aimé oyo to yamba na kana ba bisous plein de tendresse oyo mesana ko zinga momo ko mibale na kingo na ngai oreille na ya baseste moto na tolo nanga maloba sukali na monoko koleka ta mafuta nzoi ebongwani kongo bololo ekomyo balolanga motema. Ouais, parti wana na yemi ngotena soton rapo. Eza parce que l'émission makamuze belebele. Alors troisième c'est que ezaki sangoluma. Mala na chabwa la vraiment. Wena munga nagasoni gagisamui kimina ikusanguluzaga manunga mamwina ye sanguluma kumako ayebi koloba he ayebi peko tambola
tendresse eza bakarakteristike na ye lokola mvula na ekwatere yango nga na kangama na ndobo ezanga pambu ngoya ozolele wena mugana gasoni gagisamwigi mina ikusanguluzaga manunga mamwina Bill Gates Mwamba Cardozo, Mwamba ya bijwe, biavanga, bienvenue kitoko, mon bemolondo, veut beaucoup pas imbagan. Mwambe, 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 Mwamba ya leyo. Eza nzembo bokilo isenge. Yaba babilo waka. Oyemba epe na nzembo. Ouais. Alors, reconnaissance wana ezelo moko ya bien, mais rio source d'inspiration na yo. Banzembo na beto koyoka mingi za kaka mawa. Source d'inspiration au Rio de Janeiro, Ezaranine. Mawa eza le moko et yango te sala que et sala et yango sala charme. Yango te sala charme. Yango moni ba esclave biso ba biloko bitota na esclave ne bazali na ba biloko wana. Montango ba pesa mutu ba esclave ba misala ba tango ba zo misala na bango na souffrance wana. Ezali kobimisa loko mo mélancolique moko boye la travers banzembo la travers banzembo ya mute bimisa pe ba charme donc ezali mawa wana eza par rapport ya eloko wana eza biso tozali ba descendant ya ba esclave donc c'est dans le sang quoi ya lokola ngana muluba ya lokola eza quoi musique jazz eza na chiluba na kati soko landi bena ba koko eza na kati ba jazz on senti chiluba mona koko na biso wana bazwaka bango bakenda na bango na États-Unis bango basala pe ba musique wana ba jazz voilà nde moko pe ba koko mona na Afrique du Sud ba yembaka grave ba Zulu par rapport ka ya ba pasi wana ba mona e ba KwaZulu Natal ya moni ba bimisa ba cantique moko impossible artiste nyonso ba travailler na pasi ba bimisa ba biloko makasi na sala recherche na ngana sala na longwa na ordi commun au fait musique na tanga place mo boy na moi phrase mo ka boy que musique congolaise ezara tourna kaka na trois accords do ré mi fa bilo mo bon nenga sko na yi ko sala recherche na yeba ko sala ko kotsa ba diminuer ba augmenter na ba kokotsa ba mineur ba majeur na kati pour que ezala kaka ne moko na nini te yango moni salike koyeba musala pe sala pe lengi mobo. Alors au sala ngo ça a plaisir surtout na petite sœur na yo Bibiche qui est à Londres et puis na Chimène qui est à la peine à Paris kana yema place à Bibiche qui est là wana oui ça va bien. Gabenga tayeba mokili nzambe etonani mingi na baini bamona yo na molongani bakosala nyonso pote bokabwana wananga nabo ho nabo ye Henri Dokolo Romelo Kwai Kondo souverain leader ale batantu ngai nabo ya sente monangani nelibome ngai nabo na Timola libulu toba bana batoyo toza koskondalize voilà. Faut dire que artiste Azoé Malam Motema, je pense que partout on est salé bien. Alors Rio de Janeiro, au lobby album Batba Zelanka Kobima, mais vous en avez combien de titres? Ah, il y en a plusieurs titres. Parce que cette fois-ci, Papa Chéri a payé chance à tout le monde. Presque tout le monde au fait. Donc, il y en a plusieurs titres. Album, il y a Papa Chéri, tout album, il y a orchestre. Il y a album, il y a orchestre. Il y a Tchebanzem. Il y a Tchelitongé, petit Nabiso Moda Chou, Tchelitongé, Makasi, Tonga. Et Tonga, il y a grave, le rôle à Chuda, Lolendo. Nani mulokola Jules Kibin Saché mais c'est le Quado mulokola Nono Fuji aché Etindikiti donc basa banzembo za vraiment diversité za mina ya makasi ye mon Papa Chéri ko tubino mo boye bi n'en parlons pas donc eza somo Rio dozak de fou munene ya biso artiste au to travaillaka et pas ya batu
yango wana tolinga ko s'affilier te biso ya kaka okoti na groupe obandi koyemba tout ça non il faut vraiment biso participer to s'affilier pour que tout le monde ait ba droit d'auteur na biso parce que pour nous ça comment to aura ba droit moko d'accompagnement ba droit mécanique il faut que aura ba droit d'auteur pour les anzembona droit d'auteur pour les anzembona yo et ça défaut ya artistes congolais en général il y a des fonds complexe aux arabois baraté pour ça la chance bon guiné ça ba présent na bino toye baraté vraiment toye baraté il faut tant lire ba restructurer makambu je crois faut peut épingler loko wana po et ça la peut biso bien comme présent vers qui sabi ba bien sarabino tous les jours boya bo s'affilier boya raté obanga ba président et ba mituna motuna parce que l'habitant rue ya rolonga ba otala ba œuvre na rue ya tikinini surtout par rapport ya mosalo ça qui peut-être na wenge BCB oui wana eza défaut mais des fois on peut par rapport ya ko copier moni biso nyonso tozola na lokolo ya bato bazaki liboso na biso bato ba liboso na biso ils n'ont pas fait ça biso pe tokomolanda bana pe ba pe songa na salaire bana o ba pe na simanga ba salika balandika erreur wana eza erreur vraiment baninga na ngai ba collègue na nga tout penser nango hein tout penser nango vraiment président vers qui ça a raison tout penser nango je pense que biso toza en Christ ngozali po to balani en Christ ada sœur nanga en Christ tout ça mais là na e place moko donc tozo prière peu hein oui na prière ka bato ba mona nga église tout bazali mais pas papa nangai évangéliste Claude Kabunjo Alessa ça peine encadré nanga pe mususu papa Lori hein papa nanga Lori donc vraiment il faut que la kisa lolenge ya bana ya Nzambe musique eza na mosala mais il faut que la kisa que biso tune tozabouye tozali image ya Nzambe toza temple ya Nzambe donc temple ya Nzambe faut que la kisa exemple faut que la kisa exemple à part nous la moni rose peut passer hein souci nanga na koma na mikolo nyonso yango wana ki boyo c'est la royo c'est église korio ekozale sengo moko na yebiti vina papa na oki ozotuna oki kosomo nga otuna neti ndenge yoko sape album te osape osala orchestre ngai souci nanga ekoma Nzambe pena bengi pona kena nanga pa Nzambe déjà na sambelaka mais ekoma pena na koma ko servir totalement soki ekomi na komi ko yembela ye ndenge na yembelaki ba chucho mandiki banani siko na komi ko yembela Nzambe oyebiki no Jean Goubala salaki ana lokwa kanza oui ouais ba sala ka Nzembo kaka ba yemi na koma ko servir Nzambe ekozala sengo makasi na koma requête na ngwana ya tous les jours na koma pena mosa souci public ponga la remplacer na représentant public ouais souci na ngai na koma ko linga na koma mosali ya Nzambe basala Nzambo bazola na ngai vraiment bochanga na mabondeli na koma osala biso na bino to sala pena mosala wana po izanzela mula mo Nzambe nenga zana akela mutu na mutu d'abord nenga akela biso na intérêt na ye na ye moko biso moti acha pesa ba don wana eza pona intérêt na ye biso to yaka kozwango to bongwani siango to kena ngonde to kendaka oui c'est bien parce que Nzambe azane Nzambe atala race ki bon mwana nga roya mais normalement ce que ça la papa na yo tina oya kelela yo tinelo na mokili eze sengo makase et puis bénéfice combien na kozwa matériel eza biloko mokili père nanga la kisanga bon nous pega wengi bat bolaxi biso bon chic bon ja faut dans la cara bien ni na bien faut le va pour solo lobi pété bat bon mon ora ndingo te batu ba sepela nanga na musala nanga ba sepela nanga na ba bien te na lingi ba sepela nanga na musine ba voir sala biso bien en tout cas cœur yu etchela biso ne batu ba sepela nanga na misala nanga basi penuka na musala c'est la biso nze momoro ya Jibin Piana ata ou bat basi pena ngo makasi n'importe quel nzembo ou tia cœur ou isala kitoko makasi parce que voilà on a cœur il y a rien à dire Aminata ma vie sans toi est comme fragile lokola bomo ya ndunda ebale kabolingana yo nakomi kokatisa nasinga ya suki yeye lokola ngana lingi yo Aminata
mon miel sucré tika na punda netumba ya banzoi yonde se anzete na bomba na kana tango ya moi yonde bet na kona na tango abutu na mbete na soki mbula ekonoka Aminata tu es tout sucre tout miel Aminata yebisanga na yeba esika nini yo tia ngai na hiérarchie ya bapense na yo pourquoi ozo multiplier nga par zéro si la nano na kufite reviens avant qu'il ne soit trop tard natia vocal moko j'ai bien pia na vie ya mbangumbango bakozuka na nzela Patrick Bolonya keba bomoyi ezali kaka mbongo te ezali se mozala ezali pe mayele ezali se moto ezali se bwanya na silisi yango na bane on a majeur mais na silisi yango na diminué. Ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Ben oui, voilà. Il y a toujours des mineurs, des notes. Pourquoi? Oui, on t'a répondre parce que na longo na critique au baloba qui la monotonie. Voilà, na eloko wana on ngai na koma kota na babilo moko na sala ba exercice na nini na voix na lakisaka neti vocal autour do batoti molana na sala pena chant pyramide. Na osala deuxième voix na keti ya sainte monangani neni bomei ngana bota na sali outi likolo oye na se donc na sali chant pyramide na sala ba vocal mususu na sala ba raga mufine donc ozo yemba ozo rapper wana na vocal ni na libéré na libéré malin ça je puis Zambé pourquoi je suis amoureux d'inana trop surveillé atako to prejonya na magalanza la kana droit ya visite ozo comprendre ozo yemba ozo betambu ozo rapper ozo betambu na munoko si c'est abison ko yotika batuna posa boy Zambé pourquoi je suis amoureux d'inana trop surveillé atako to prejonya na magalanza la kana droit ya visite tonto baba na Claudito Macardozo mwamba na we asoma tandi pacho tubisungu papingana kolivila mikina lwana leo kaniki la dimbaki ale Shabani ngwabi mabaya emerance kapinga mama na Joseph na salape ozo yemba ozo sala rime ozo rimer la chant ozo rimer donc biloko wana Martis va sala ngote